Bandeko balandi ya émission balobeli mboka mbote na bino esika biso bozwami na mokili mobimba bino baye boko tala biso partout oyo tozali zali bongo ngai wa bino Serge Fwamba Moluba ya Boende lolenge na lobaka ete na kotlemba politique ya mboka na ngai te na kolemba kolobela peuple te po ete soko na lembeli peuple congolais ekozala soki na lembi bango ekozala pasi mingi pe bato bako sepela na yango te bongo na pesi mbote na bato biso o bato baso bako tala ngai na bosa na kate prophète Konde Polo Dominique oyo azwaka ngonga na ye ya koyeba vraiment ko lobela ko bondela pona émission et bon séjour na ye na mikili na poto na madame na ye mama Asaf bongo na bosanité bandeko banso biso bazali na ba province nyonso ya République démocratique du Congo baye bazali kuna mosika na côté ya Grand Équateur bandeko ya Bumba bandeko ya Mongala na kuna na Mongala Bumba Lisala kuna na Bongandanga et pa ya ba mama Rite Mbanzo na fondation na ye Rite Mbanzo kuna na Bongandanga na bosani binote bozina li na Yakoma na bosani te bozali na Gbadolite na bosani bino kuna te mosika na mboka ngo Équateur ezipe bele na Boende pa na ngai Moluba Boende na koti kuna na bino nyonso bangala ba mongo bino tulo sako bakulaka tikata Tanzambe aye ba bongo na kobatela bino pe kosunga to eba ete nyonso esale makanjambe nde akobatela pe ko sunga biso na kei na côté ya Grand Kasai na pesi bandeko nyonso mio iwe no vraiment Nzambe abatela bino Nzambe asunga bino Nzambe ayeba na ko salela bino makambo ya minene o ekosepelisa bino na Kasai na bosani te kuna na côté ya Mbujimai epa ya ba otoko benga honorable François Ilunga Mbiji honorable François Ilunga Mbiji wazali kuna vraiment yena ebiete bana ya Kasai balingi makasi na Mbujimai balingi François Kabala Ilunga Mbiji na yena côté ya Kananga usat Kasai central na pesi bango nyonso mbote mingi mbote mio iwe no lisusu na ke côté ya batetela moyanyo na ke côté ya bisika na Congo central na Matadi na bosanité ba congolais nyonso bazali na Mwanda na kuna na banana toye na Matadi Boma partout na Kiti na Lufu bandeko ya Lufu na ebi na zuba appel na bino mingi na koya kotala bino kuna na Lufu vraiment na kosala un grand effort na koma na Lufu po ete boyebisinga ba situation ezali kuna mwa mingi na sepela ki na video moko botindela ki ngai oyo bato ya douane ba déclarant bato ya douane bato ba service minene ya kuna bakangaki bakisi ya lokuta botelemela ki yango vraiment na sepela ki merci beaucoup na cardinal Tchotchen na équipe no mobimba merci beaucoup et bon séjour cardinal Tchotchen na ebeto zali na Kinshasa na madame nayo merci na ndeko mafia Cédric déclarant merci beaucoup na bino nyonso Pichu et Bengo na bosani binote vraiment na bosani te gouverneur Jacques Bangala ndeko Vanelli et Bengo staff mobimba ya Lufu na bosani te Marie-Hélène Mbo la grande dame Marie-Hélène Mbo bino nyonso kuna na sepela ki na ba action makasi oyo bo sali kuna et salinga i plaisir ndenge boza ko kanga biloko mais ba population peut ba kulela moi ba mbilinga ezali tango na koya to koyeba lolenge kani to eba na kosilisa ba situation ba mama ya Lufu ezali esika boko sala ko commerce na bino boza na posa ete biloko na bino ezala malamu mais ya mabe na sengi na leta na bandeko ba ko sala wana ndeko chochene biloko mabe kota na mboka Kongo te soki ezali fo bokangaka yango vraiment ezali malamo na ekote ya bandundu bandeko ya Mai Ndombe na ebi ete bozana ba problème makasi na Mai Ndombe Mai Ndombe je sais bien que bozana ba souci bandeko ya Mai Ndombe na ebi ete boza kolela ete Mai Ndombe ko tambola te na kobosa na bino te bandeko ya Kwilu na ebi ba situation bozana ngo na ebi sa bino na lobi soki bomoni likambo ya mabe na province na bino yo batama kaka filmer yango yo batama kaka bandeko nyonso ya Congo mombana oyebisa bino okuta na likambo moko ya mbilinga yo benganga Moluba Boende ta likambo besalami esepelisi population te moto aza koyiba mboka moto akokosa peuple otindelinga kaka video ngana kokamata video hena na koyeba na ko publier yango na koyeba na ko lobela yango vraiment na kobosa na te pe kotika ko soutenir bino jamais bongo na ye lisusu pona kotoba bandeko ya ville province ya Kinshasa basila ikotindelanga yi moi recommandation moko na niveau
il y a division urbaine, il y a justice. Vraiment, nazali ko senga na ndeko Ngobila. Ndeko Ngobila, boye bala kotala comment est-ce que boyi ko gérer la ville ya Kinshasa. Ba conflit minene boza na ngona no na ndeko Godem Poyi na assemblée provinciale na bandeko nyonso bazali assemblée provinciale na bino bozali na hôtel de ville. C'est-à-dire zipe na ba député monsieur hôtel de ville o bazali po na yo ndeko Ngobila. Mususu pe bazali contre yo. Bon luka botia na nukimia na makambo wana. Toyokaki déjà ba soupçon o elekaki na bureau ya VPM. Hein, na bureau ya VPM Peter Kazadi sangwe bomba makate toki ke bondongwa na kikuna makasi ezali malamu te boluka kimia bocha na zongeli ndeko Ngobila na division urbaine ya justice na yebisa likambo oyo ete chef de division oyo azali wana azali motomoko un certain Patrick hein, soko na bosani kombo na été monsieur ango kombo na yeba kutindela ngango il semblerait que a memi désordre na division urbaine ya justice na ndenge ya kosakana te. Le secrétaire général et la justice, chef de division, il y a un chef de division à justice, il y a un secrétariat général. L'attribution est ali. Dossier est allé dans le bureau. Comment est-ce que vous avez l'attribution et à gérer la succession? Boteli l'attribution na indé bakaboli l'attribution na niveau de justice vu les gens le pouvoir ko boteli yango te bon no pesa l'attribution ya mutasala ma metali succession bon no pesa yango na chef de division c'est bino botinda ke wana chef de division aye ko ya bino boyambie vraiment na senga na ministre ya intérieur provincial division de justice ça kana maboko na yo bo sala likambu à la logique. Bon ça la likambo à la logique parce que zali soni makasi makambo zali ko sala na ko yana ba preuve nyonso mikanda na zui yango malgré comme il na retard donc l'état va travailler yango na ko lakisa ngo na émission ko ya pour que boye ba ke Congo ezali mboka ya masekité Congo il faut pas botambusa ngo na ba désordre Congo ezali mboka faut sala malam vraiment les CDO ya division justice na ville ya Kinshasa bozoba ezalate bo sala mosala malam souci na bino ezanine lokwa to comme la dernière minute ya ba élection boza ko luka ba fonction bobote la bato ba attribution pour pesa ngona bato na bino pour que boza ba moyen de financement ya ko sala ba élection or boza ko bebisa administration likamna lo bakaite il faut administration et longwa na makambo etali politique. Il faut administration et longwa na makambo etali politique pour être sûr que administration longwa na makambo etali politique ite ezali soni makasi Kongo ko kende liboso te bongo na zongi sikasikawa na présenter bino lelo na ko sala émission ngai moko te moluba bwende nazali na ndeko moko oyo tozali na ye azali communicateur pekade na kati ya union sacrée ezali bongo ndeko na biso oyo bomesana ko mona awa na émission balomboka ezali bongo ndeko Chéribin Kapenda ndeko Chéribin Kapenda azali moko ya ba communicateur ya union sacrée pe cadre ndeko Chéribin okenda te quand même ndeko Chéribin Kapenda mbote na yo Natondi obotondi ndeko Serge Fomba. Oui. Pour l'invitation au Mboka yo. Natondi ba kongomani nyonso botondi bango ba pesa biso confiance et surtout beaucoup plaisir ba o ba union sacrée. Na pesi mbote na bana mbinza bisika bakunda mutolo to bobosa na te yo tangi oza muluba mbwende. Ouais. Ngai pe naza kinoa naza mwana mbinza. Na montikile. Na montikile oui. Okay. Autant Ipene Delvo Malueka wana to za terrain na ngama campagne. C'est bien vraiment. Donc na botem na maternité Delvo wana to reconnaître bisika to uti to bobosa. C'est bien vraiment. Na pesi ba kongomani nyonso bazolanda émission ya munene na pesi bango mbote na pesi ba union sacrée mobimba na pesi bango mbote na busente mwana mboka moindo nzangi butondo na pesi mbote na pesi pe mbote na bushala bwamba oyebi ya ya Gimwa Diamvita bushala bwamba ouais ya Gimwa Diamvita mbote na yo na niveau ya Kasai kuna na pesi mbote babi musala de faire ezomona na kuna nezo sala ma dynamique fachi rien donc musala ezo salema pour la vulgarisation ya ba œuvre chef de l'état na pesi mbote na bana tout ya defaire na pesi pe mbote na bana AVP union sacrée mobimba na tondi botondi. Merci beaucoup ndeko Chéribin Kapenda ndeko Chéribin na yoki otangi na bato pesi mbote opesi ndeko Moindo excellence Moindo Nzangi mbote ndeko excellence Moindo Nzangi ngape na pesi yo mbote kasi ezina motuna moko na ngina tuna yo mwa mokelo ko pesi mbote c'est que oyebi quand même bozi ba parti boleziki na ba parti moko bozi makambo boko salaka na politique na ngina tuna yo mwa moke motuna nga ya liboso kaka
diplôme ya honoris causa oyo bapesi bongo na ndeko président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ezali ndeko Moindo Nzangi nde asali makambo wana pona ko flatter tata mokonzi ekolo po ete soka zui susu mando ekoya azongisa ye ministre to ezali ko lempa ye asali yango kaka pona ko sepelisa ye to asali yango pona nini. Atodi otondi mwana mboka Serge Famba na sikina no moke parce que motuno tuningai na monde entier bayebi soki diplôme ya honoris causa soki ba attribué yango pa nani ba pesa yango beaucoup plus na moto oyo ayibi kolonga ko gérer ba grand esprit ou bien moto oyo a exceller na domaine moko ou bien moto oyo ayebi ko redorer image ya institution moko oyebi ke cheval de bataille ya tata mokonzi ya mboka na biso ya RDC Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo o nazo pesa mbote et cheval de bataille na eza enseignement. Omoni comment asali était enseignement supérieur ezonga susu na au niveau ezalaki. Je n'ai pas dit na accepter enseignement primaire te. Même enseignement primaire omoni ke emati li susu. Enseignement ozaki tozaki ko futa mbongo tata mokonzi ya ekolo alongoli akoti o babenge gratuité pour permettre ata mwana ya porteur akende pe kelasi atanga. Na université à côté alongoli ba syllabus a supprimer ba syllabus. Donc syllabus étudiant nyoka malsusu te question ko sombi syllabus te oko zoate na cours wana. Étudiant nyoka marasusu te balongoli yango ne ezaki na ba eleko eleki. Mais na eleko atata mokonzi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alongoli syllabus a permettre ete ba université ya sika ebonga. Na même eleko ya 2022 tata mokonzi ya ekolo azui amatisi salaire ya ba professeur plus de 3 fois. Nde permettre que bango batali balobi moto yonde azongisi biso na niveau parce que salaire ba professeur bandako zona beleko eleki na oya tata moko Félix Tshisekedi ezandenge mokote salaire na bango mati ya ba chef de travaux pe mati mo muke bien que mati likolo makasi te mais emati ezui moi ba komi na moi niveau ya likolo bato ça que 300 000 comme na 320 donc mati te emati moi koleka et puis mise à niveau ya enseignant na biso ba komi na niveau lisusu élevé et permettre na système LMD oyo exiger encore ba professeur tous a beaucoup plus dans ba professeur ba chef de travaux na ba assistant ba zalate tata mokonzi abundi akoti en vigueur au ba bengi ya système LMD. Merci. Système au bazo sale dans le monde entier yango no moni donc koloba tata Moindo Nzangi azali akonsi ndeko Tshisekedi docteur honoris causa ezaka ka tata mokonzi ya ministère ici ndeko Kabila pas zwaka ngo ezaka bino moko oui azwaka ngo Kabila pas zwaka ngo ya Kabila zwaka ngo na Afrique du Sud mais aba Congo mani nde balobi ke bango bamoni misa zo salema comment misa zo salema na Congo ba Sud Africain ba mona bamoni na musika ba Sud Africain bamoni na musika bamoni na musika bato bako zwaka ba retomber ya mosalo ezosa na mboka eza obe ba congolais comment ba Sud Africain ba ko pesa honoris causa ba Congo mani ba monike tata mokonzi azosa mosama kasi pona mboko à part seulement enseignement supérieur ozomona ata na domaine ya ITP ozomona comment banzele kotongama ata na fonction publique ozomona mosala ezosalema comment tolongoli ba mais banzele ebele ITP ra bandi asulisi yango te eza na ba route ebele banda batie ba mabele batika ka ndenge wana ezosila te so toke ona kasavu banzele ebele banda batie banina kokufa manu kutu bayete babwa kaka ndenge wana mabele na kaya se esala te na ba province bozo sala te na ba province ke na Équateur ke na bongandaka na bongandanga iska mama Ruth Banzo azali bongandanga bamboka wana nzele zalaka te ba bus kutu tokene ka musika te ba bus Transco batindaki na Équateur na province ya Mongala na peso exemple talaka moyibi yosala na mboka oyo po boye bakeza na bato ebele na ba gouverneur ebele pe balingande ko Tshisekedi te na moni parce que keneti na province ya Mongala ba pesaki bango 5 bus Transco bakabola yango na territoire ya Lisala bakabola na Bumba et puis bakabola na Mongala mais bazui kaka kei na Lisala zui 2 bus na bosanité Mongala moko Bumba zui te 2 bus limwe bato bako benganga basalaki mama na trouble ba otindela ba image wana na si essaye yaki le temps na vérifier na ebisio balobi moke na comment est-ce que bo gérer bilo kona na union sacrée so bozo comprendre que mutoyo azolinga nuire leader na bino union sacrée yango na lobi tata mokonzi ya ekolo na répondre na banzela parce que nako ke na nyonso te na mituka ya banzela ezalaka ba projet
soki batiki mabele batikaka pendant un certain moment mabele on est absorbé ekita et qui peut timuki les non etimuki te bango bayebi si ils sont dans les délais du projet ezaka problème te yeba ke na délai wana projet eza projection bayebi ke tobandi na date telle tokosisa na date telle mais si eza mabele non ba épuiser ba dire ya projet te eza na problème te eza na problème te parce que nayebi banzela obiso tozo bandomoni elengesa tobandi kotonga yango ti omoni ba inaugurer yango elengesa banzela nyonso tozokende même oyo tunzolana omoni ke tokomi kotonga ina nzela moko nayebi si on a outi koyebisa soki toza dans les délais ce n'est pas un problème. Non, papa. C'est par rapport à la projection. Na ba province nenga na zotala Kinshasa te. Voilà. Kinshasa kaka ndeza za Congo te. Toke na ba province ebele Kasai 145 territoires et si l'union sauté. Toke ina ba côté ya ba Jakuna. Eloko ezaka ndele na projet ti les genoux ozomo ande banzele ko kimambango kuna mbujimai. So ok, otali ba projet ti les genoux façon ils ont évolué maintenant, c'est différent na liboso. Donc pour dire que bozala kimia makambozo kende malembe. Balobi batonga ndako jour moko te batonga malem lelo yo tchopri ki lobo oche cripsage lobi kuna ti oko chatol et puis bakongomani ba revivre. Mais il faut aussi ça ba projet. Merci beaucoup Ndeko Kapenda na esalinga yesengo makasi ndenge vraiment lelo lisusu tokutani to solo la moi muke na biete sujet na biso ya lelo ezali sur les élections et élections ezali réalité ou mensonge. Soko na tuni motuna wana soko élection ezali réalité ou mensonge ezali pour koluka koyeba ba vérité parce que l'autre éviter soki mapona miango ekozala to ekozala te po tozomona ba réalité ekosalema tozonga nanu na côté ya est rapidement tomoni bitumbe kosa ekobundama wa mikolonio sur ba réseaux sociaux mikolonio sur bato ba kotinda ba vidéo o ba wazalendo ba boteli boye o groupe boye ba boteli ba M23 ba tindiki M23 o nani a déclaré o bato ya M23 ba lobiete bango ba bundaka le susute lokola ba yebisa bango na ba vanda kimia bavanda kimia biso nde tokoyaka to récupéraka biso soki na Burundi soki na bosalité Burundi a ozongisela biso bamboka biso tokosaka ke wazalendo nda zoza bamboka wana est-ce que ezali réalité makambo ekosalemaka donc soko wazalendo bazali ko réussir kozwa bamboka ba FARDC to bake bazalaki incompétent ya kozwa bamboka or ba FARDC ne bazana mandoki bazana makambo ils étaient incompétents to ezali likambo nini nangi na yeba likambo wana. Merci beaucoup pour na motuno tuningai Ndeko Serge. Mais la ligne éclaircie par rapport à nos causa, et ça la corporation à professeur de epesaka moto ba poni à décerner. De ba pesaka ye titre on a honoris causa professeur honoris causa. Mais na zongi na question où tu retournes nga motuna pour na concernant la guerre. Oui. Faut pas que guerre est à la fois terrestre et la guerre aussi est à la médiatique. La guerre est aussi médiatique. Bato tango bazo ebisa bango batika cesser les faits batiner bako bango M23 bandaki koboya. Mais lelo wazalendo kiti sur terrain bazo attaquer bazo récupérer bamboka bango balobi bango bazo bunda na bango te et pourtant pendant basigner ki bako cesser les faits pour batika baboya kotika. Mais lelo bakomi koloba ke bango bazo bunda te batika kokosa. Wana eza bakomo luka guerre médiatique parce que bamoni ke biso ba congolais tozui les devants sur bango. Balingi siko ba déstabilisé par la voie médiatique. Soko zongi na makambo ya Libye, otali beaucoup plus avant que ba emette banana Libye, au monde que France 24, ba télévision française et bande ko pesa image moko comme s'il y avait du désordre au niveau ya Libye. Mais or les événements s'est passé après, c'est juste que banda lukaba créé Kadhafi bastis moko e ko mema moyen ko benga na Kadhafi. De même M23 bazo mener en même temps baza sur terrain, bazo kokasute, balinga mener une guerre diplomatique. Parce que une guerre médiatique parce que à partir des médias bako lukaba déstabiliser ba Congolais mona ke ba Congolais bazo kokate. Et pourtant sur terrain ba wazalendo ba baza ba mouvement insurrectionnel ya ba Congolais bana mboka basangani ba bino to wapo nekolo lola musée Laurent Désiré Kabila lobaki ba bi ke toko kende jusqu'à la dernière souffle au dernier souffle plutôt ba okende tina suka sikoyo nde bango balingi ba déstabiliser bango parce que l'état zo pesa bango moi mai ba Congolais bazo soutenir bango na moi elamba moi nini pona babunda pona ekolo siko bango bato M23 balingi ba déstabiliser biso sur le plan médiatique et kota na mito ba Congolais pona ye affaiblir biso. OK.
wana nyonso bazoloba ça pour na affaiblir biso to boyi yango te to ebiete ba wazalendo ba okre na makambo ce que ezosalema awo lobby to kokota na ba élection total problème autoza nango ya makasi par rapport ya ba élection yango motuna nanga yali est-ce que élection ezali réalité to ezali mensonge na mois de décembre élection ezali pour moi je pense que c'est une réalité parce que to franchir déjà ba limite nyonso ba barrière nyonso oyo permettre que oyo koka ko empêcher biso to gagne élection. Nous avons vu comment le président de la République a déposé qui candidature naé. To moni comment ba bimisi ba numéro. Ce qui nous reste plutôt eza to tika une étape seulement ya déploiement ya ba kit électoral. Donc et l'autre kit électoral ngo c'est ba kit électoral. Là cette question et ça a beaucoup plus surtout na monsieur. Ba bino bozana union sacrée bino de bozako gérer. Nous sommes dans l'union sacrée. Est-ce que ba kit électoral Tozana union sacrée. Et comité na comité. Tozana union sacrée je n'en disconviens pas. Mais biso tozana monopole ya sénité. Celui qui gère la CENI, il s'appelle monsieur Kadima. Ce n'est pas monsieur Félix Tshisekedi. Il y a un président de la CENI qui gère la commission électorale indépendante. Donc, biso tozana lo ba partie prenante pour l'élection. Tozana ndenge moko na Fayulu, ndenge moko na Katumbi, ndenge moko na docteur Oazagana Est wana Mukwege, ndenge moko na Delice Sanga. Donc, biso sko tozana union sacrée. Donc, c'est une question liée au gestionnaire de la CENI. Donc, nous attendons seulement le déploiement et par la suite, de Torokene na course. Mais oui, dans tout ce qu'on lobby, on a papa, Toza Koyoka. Tout comme on a battu, il y a Elo Tobenga Sadek. Bah, il y a dernier mois, na bato ya FCC, tout le monde qui bande ko Shadari, bandemi Mouilania, bazali wana bango so kutani, mais ils sont prêts. Balobi bien maman madame Mouchebe ko balobaki et plutôt balobi que non, ils sont prêts ya ko réitérer na maponami. Lelo sikoyo soki union FCC à Kabila bandenge bandimi ko réitérer na ni ba pesi mo ba condition na bango soki ba remplacer sengi bazonga boko zonga sa bango lisusu ba kende ko s'enrôler ba ko bandela ba enrôlement ba ko kende ko tsaba bango na ba députation boko monte ke nande ko Fayulu a ko profiter na occasion e pa kota ngongana nyonso tanga ko poussana est-ce que to réellement to okena mapona? On dit les retardataires ont toujours tort. Oui, moi je pense que ce qui te lobby tozonga, ça sera la marche en arrière. Tozongi li sous-sima. Vous savez, en 2006, biso tozaki na IDPS, tozaki ba combattant. En 2006, quand on vient lobby que toko postuler, toko s'enrôler, toko kene élection te, totikala ki tokene élection te, ndeko Kabila akendaki. Akene élection bato ba o bazalaki bazali. On dit celui qui part à la chasse perd sa place. Donc moi, je pense que ça n'engage que moi, M. Géribert Kapenda. Moi, je pense que Koluka Kozonga Lisusu Nasima, pour nous dire que mon espace à déposer, n'a qu'à s'enrôler, et ça Kozongi sa possession électorale Nasima. C'est ce que moi je pense. N'est-ce après qui déjà chemin à Kokene vers les élections, nous devons à tout prix donner les élections aux Congolais. Parce que Babylone connaît ça en 2018 aussi. Le souci est que les élections soient inclusives. Moutou Azalaki challenger et a Félix Tshisekedi en 2018, Fayulu, a critiqué a fustigé qui processus électoral. Mais aujourd'hui, il est revenu à la raison. Lui-même, il a déposé sa candidature. A déposé candidature, opposant nous va déposer qui. Va déposer te bato FCC va s'enrôler. Parce que ceux qui processus électoral les acquis mabé mais les Fayulu qui n'est qu'on s'enrôler quand tout maintenant qu'on s'enrôler c'est ça ngalinger qu'on s'enrôler docteur Wazarana Goma wana alinga qu'on s'enrôler ozotanga kombo na etende nini ozobaka docteur wana Wazarana na mesana na mukwege ndeko mukwege azapende candidat Moïse Katumbi petanga ye oui nyonso bazaba congolais natangi ndeko Katumbi natangi ndeko Katumbi ndeko mukwege mais ndeko mukwege nde nazo maîtriser comme on est OK bandeko bazebele baseki kikuni pe bazali OK so il natangi était de même Constant Mutamba azali Constant Mutamba les jeunes azali parmi les jeunes c'est lui qui défend nous les jeunes mais ndeko jusqu'à la preuve du contraire total non ngonga otokomi total na mikolo otokomi ndeko na ngai rien ne prouve qu'il y aura des élections jusqu'à ce jour. Dans le mois de novembre, au plus tard le 18, ce qu'on a beau sanité, la campagne électorale les a commandés.
yebisanga ndeko na ngai jusque là signe to komona te bosengi bato bakende ko vérifier ba kombo na bango mais bofongoli ba bureau te bo afficher ba liste na ba bureau ba vote te pour bato bakende kotala bozosenga ke muto akei na place wana aluki bakokuta bato na kati bandi kotalisa opesi kombo na yo ba vérifier lo na liste depuis quand isalama ndenge wana olie bo afficher est-ce que biloko wana nyonso ezolakisa biso te ke maponami ezali neti tokofoteka na bakarte ezanga bakombo atondi obotondi mpona motuno euti epa na yo naseki mwa moke ndeko Serge Fomba ngai nasakola na meteo epa na nga bisika nasakola baaffiche siko nga na mituna comment epa na yo baaffiche te. Vous savez, moi je suis un politicien, un politique. Il y a les lots na banana qui combattent l'école, n'est pas l'école politique. Ok. Na sala ka ronde pour na vérifier ce qui marche et ce qui ne marche pas. Na leka ki na terrain et pas na ngai na moni ba affiché. Et pas na ba affiché. Na leki na ndwenga, na leki na météo, na kei na malweka na vérifier, na kei na kaluka. Oza moni ba affiché. Na moni ba bisika ba affiché. Na leki ba affiché te. Oh nga na leki ba affiché. Donc ndele ya monde za base électorale na ngai terrain na ngai bisika o nga na efaka mingi. Na kei na GB na vérifier na moni ba affiché. Siko oyo lobi ba affiché te nga na zokamo. Mende ko ngai to tienera no mosika te. To tala na no pena o tozali. Yo moko penza consciemment ndengo zali awo. Si nini nezali ko tali soki mapona miali. Si nini eza ko lakisa oke élection ko salem. Ndeko Fayulu azara abuti Congo central awo. Ya na ebite soka si azongi. On se comprend. Makambo ko salema ndiye za en cachette. To ko comprendre te. C'est ça kaza ko boya ba afficher bato ba lobela. Mais soko tali ba déplacement nyonso. Bato inyo sake soko ba kei ba ko sala campagne, pré-campagne ba ko tanga déjà, il faut ndeko tseke dinde fazonga. Bato ya Fayulu soko ndeko Fayulu kei. Ye pa za ko lobande ngwana moto na moto. Sikoyo ezali non respect na c'est ça. To ezali nko e ko salema. Merci mingi pour motuna. Ezaka ka wande ko inyo sakete. Olingo takine kaka biso inyo sake. Te pour yonde na Katumbi avant dépôt a sali ronde a tourné Congo Mobimba. A sali ndenge Fayulu la sanga na 2018 a tamboli na ba province nyonso. Ndeko Fayulu moi mboka Félix Tshisekedi na tamboli te. O a réuni bato na Congo central na bandundu na Kasai na noté. Mais ba opposant na nyonso tout ba tamboli déjà. Bisika ba ole kawana nyonso il parle des élections. Il parle des élections. Union sacrée za wana te. Mais tout le monde de Kamere akenda quelque part na est. Ndeko ba tsirukwebo azalaki na est. Non. Batamboli batu ba otambola ndeko oui ba ko tambola ba ko ndeko Kamere il devait éclaircir. Tango akei na est aibisaki bango tellement eza base na ye. Nous savons que Vital Kamere le grand Molimo que je salue en passant aza parmi malgré économie en mboka elo côté économie en mboka ezo simbate économie en mboka elali économie en mboka beboye malgré bokche VPM ya économie moi moke Jean-Pierre Bemba to moni moi ba soda ba ko ba se ba recruter belé ba soda ba ye mais ba soda ne ba jusque là ba kokina nous ko zuela biso ba mboka te ba wazale no de ba zuela biso na lingi na sisa réponse nanga okay moi na mboka Vital Kamere tango akei na este na fief électoral na ebisika base ya INC vanda makasi. Tu as dit que Sid Kivu, espace Kivu, Vital Kamere na Sid Kivu à Makasi. Alingaka signifie bango a éclaircir bango par rapport à soutien na ye. Na Félix Tshisekedi na ba élection oyo. Ndemo amboka kende kuna mais il n'était pas allé pour battre la campagne. De même avec le professeur Bahati Lukwebo que je salue en passant, bakenda quitté pour na ko la campagne mais pour na ko éclaircir par rapport à leur soutien na Félix Antoine président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Yango moni ko comparer bango te na ba o ya lamuka na ba o ya ensemble o bakitaki pendant qu'il descendait il parlait des questions électoraux. Ok, ndeko Chéribin Kapenda na pe misa mwa moke pour être na takine o mingi pour être na ozali moto ya union sacrée o sengela ko répondre na mituna wana kasi to zonga mwa moke na mikolo mibale misato ya maponami mikolo mibale misato ya campagne électorale tomoni lobi malobiawa lobi molekiawa ba nomination moko ya ba généraux quelques généraux namoni par exemple ndeko Iringoza Nduru Jacques a commis lieutenant général
ndeko Kasonga Nduru Léon Richard eza oyo j'espère azaki na communication ya nini amati comme lieutenant général elaki betoile misato mais toye komona nomination moko spéciale esalemi nomination spéciale wana moto moko bakomisi général azali moto moko oyo aumeli na boloko moto wana abumeli na boloko biso nyonso toyebaka balobaka ete yenda bomaka Musée Kabila abumeli plus de presque 20 ans na boloko na makala toyebaki ete balobi yenda bomaka Musée Kabila ndeko Tshisekedi aye abimisi ye ok abimi tokanisaki jugement ekokontinue tomoni mpe makambo ngo ekontinue te ndeko bato abimi afandi kimia toyokaka pe ye te lelo oyo banome ye général de brigade pe bati ye commandant ya 22e région militaire 22e région militaire na ba recherche tosali il semblerait que 22e région militaire ezali côté à Katanga pona nini kombo ya ndeko wana ndeko Edi Kapende auti kokoma général de brigade ya kendaka na boloko attaque colonel oyi colonel ezaka passant noir ya tango Kabila ya Musée ya tango Kalawana passant noir na betoile na misato azali colonel full oui effectivement grade de Kolanda ezali général mais ndenge avanda na jugement to montant ba ko sambisa to moni balongola ba pete to ebite ndeko Tshisekedi abimisi anommé azongisi na forces armées kitoko pe anommé général de brigade mais batindi na Katanga pona ni ndeko Kabila azali kuna boko luka makambo na Kashamata boko luka makambo na bande ko likambo nini bazongiseli pona nini kaka batindi na Katanga poza Katange la tondi botondi na biko komela pema lelo na seki makasi parce que na zui adage mo Kabila zaka mi kolobango les hommes passent les institutions restent oui il avait l'habitude de dire ça tango lobi alandi Kabila bozo tumbolaye nous n'avons qu'un seul président qui est Félix Antoine Tshisekedi Kabila, il est sénateur à vie, nous le respectons en tant qu'un ancien président. Je lui dois du respect, moi, M. Chemin Kapenda. Mais, qu'on nomme au Babengi, Babengi général Edi Kapenda, le général de brigade. Et c'est important. Au Moni, Batouana, ce sont des gens, Oyo Baza, Oyo Babunda Liboso, pour Namboka Oyo. Ils savent comment, comment, armée na biso fonctionnaka baza bato batambola kina musée bauti na musée ti na wabo ti ba na ils savent comment l'armée fonctionne et c'est important expérience ya bato wana totaka côté négatif te o bato baotala ke o aboma musée pendant que procès salemati mutu moko ta di procès wana OK toyoka kana ba les ont dit aboma musée Edi Kapende asala kaboye on a parlé de Rachidi des choses machin mais nous n'avons pas vu un procès net au monde qui procès 100 jours totika comme on a été or on a procès 100 jours on a procès à musée procès aux balinga ba rendre en public que tout le monde le sache tout dans la TV c'est le procès des musées Laurent Désiré Kabila mais baloba qui ne baloba Edi Kapende ne outi koloba wana baloba Edi Kapende mais moi je pense que le président de la République il est le garant de bon fonctionnement des institutions. S'il a porté son choix à M. Edi Kapende, il sait le pourquoi il a fait. C'est quelqu'un qui maîtrise les choses. Moi, je vois, ce n'a mon président n'est dans mon akaye des fois, et ça rend malin parce que je vois l'incarnation de Tien Tshisekedi Wamulumba en lui. Sa façon d'agir. Maintenant, lui, il a ajouté encore ce qu'on appelle la diplomatie. Diplomatie agissante au Ananaï. Il sait pourquoi il a mis. Nous arrivons, comme il y a temps où il y a élection. Bah moment élection ils ont moment moi ils aura moi trop chaleureux moi bah mouvement ils aura partout donc il faudrait que nous mettons des gens comme maîtriser tous les coins de la République avec succès donc c'est un peu ça. OK nakanisa wana maloba yo pesi tata mokonzi ekolo nda ebitina anome kuna mais na moni bato bakomelinga mingi balobi pona nini te batindaki ndeko Edi Kapende na est mais ba préférer kotinda eka na Katanga. C'est lui qui porte le soir. À mon intérêt, il est Katanga. Un, il est Katangé. Il est Katangé, il est Rund. Aza Lunda. Pour Musée, Azaki Ndambu Lunda, Azaki Ndambu Muluba. Et là, Batubabosana, Musée, maman na Azaki Lunda, papa na Azaki Muluba. Et Edi Kapende, Aza oncle ya Musée.
Donc aza déjà na sang guerrier et c'est important battre na quoi on a batindi ka côté à moi na bango Kabila Zali et batindi bisika Kabila Zali mais c'est important Kabila ko zana batu na famille na ye o basala pour na yeme tout le monde a toi gaza membre de famille na ye ba yo kana kate et c'est important Kabila c'est un citoyen congolais et monsieur Edi Kapend aussi azape congolais. Donc il travaille pour l'intérêt de la nation, akete pour la lignée familiale na bango non. Akete parce que za katangé mais akeinde ko défendre mboka et puis ndeko Kapenda mais kato meka kosola mo moke. Na union sacrée ou soit na pouvoir candidat zakaka moko na présidentielle ndeko Tshisekedi to okoyi koyiba moto mosusu azali pe ya pouvoir mais a postuler na ndenge na. Et pas na biso na pouvoir mututu wa bengami aza union sacrée azana union sacrée tozana candidat obe moko non moto mosusu amiko moto mosusu azate parce que le candidat n'a pas été choisi il s'est même lui-même autoproclamé candidat président de la République candidature à président de la République a été approuvé batunde bache na ba congrès non seulement il y a union sacrée moi chez nous on était à Kisangani nous les congressistes on avait choisi comme candidat Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et cela a été approuvé par tous les congressistes à Kisangani. J'étais à Kisangani au mois de juillet. Nous tous, on avait approuvé cela. On avait accepté que Azala candidat na biso. Sauf que na congrès INC, on va salaki dernièrement awa. Ce sont eux-mêmes les congressistes nde bangonde bandimaki kopona Félix Antoine Tshisekedi comme candidat. So OK na AFDC, OK na parti avie na biso mboso. OK donc take ba congressiste nde ba poni et par la suite il y a eu un grand congrès. Congrès au Salamagi na palais du peuple. Tous les partis prenants il y a union sacrée, ce sont eux qui ont élu Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme candidat de l'union sacrée. Et ça y était mon ami Pounaki. Donc, de côté Tshisekedi, tout le bazali yemoko na niveau union sacrée. Bon, conseil nini yo de Kapenda. Okoyi kopesa na ba opposant soki parce que baza presque 24 candidats. Donc historique plus de 20 bazali batu opposition. Conseil ni yo okoyi kopesa na ba opposant. Conseil moko ezali conseil moko ya bosolo penza. Des fois ce qui me fait mal, le Congo c'est notre patrie. RDC Zamboka na biso. Bon, changeangaï et Moka Morote. Les malanais, je trouve chez nous, chez nos opposants, Ezalage, Bango Atamala Mosami, Bamon Akamabe. Bon, Bamon Akamabe. Batonga Tuzolana, O Ezamabe, Zelan Ezamabulu Mabulu. Ato Tongeli Bango Toruta, Bamonika Kezamabe. Moi, je pense que l'opposition que nous faisons, c'est l'opposition d'idées. Nabapi Moussou Ezalaka, tu vois un opposant, il vient aussi ajouter quelque chose. S'il voit quelque chose du bien, il applaudit. J'ai eu à faire des émissions avec nos amis, les Prince Penge, les Alex Dende, tous ces amis-là. J'ai vu qu'ils ne voient pas les côtés positifs du pouvoir. Et ils voient toujours du côté négatif. Mais les Congolais, au stade de Marty, ils ont compris que le président Félix travaille. J'ai eu à rencontrer quelqu'un où Azaki n'est opposant, Azaki n'a obédience politique, il y a majorité présidentielle. Aïbisinga, cette fois-ci, je vais soutenir ces métiers parce que je vois qu'il a les soucis de changer les choses. Vous voyez, c'est comme ça avec un homme. Et moi, j'exhorte aujourd'hui les opposants congolais à soutenir l'action au Amalam, au président Zosala, l'encourager de l'avance. Mais mon Dieu, on a tout répondre en réalité. On a des conseils aux opposants. Na makamotali élection conseil aux opposants. Ah, il y a soutenir nan de côté. Té ba action hein, c'est pas soutenir yété. Conseil na tuni yo na ndenge to okende ba élection. Ndenge bango bazali postuler belé les opposants, hein. Okope sa conseil le bino vraiment ba opposant na sengi na bino olie po panzana ndenge wana bozale belé pour na nini te bo bimisa candidat moko abunda na ndeko tseke. Yo kope sa baninga conseil té. Mais si on a pesi bango conseil wana ba sangana ba opanzana kaka te po foyelo alinga cha emo. Donc, moi, je suis condamné. Personnellement, non, là, tu condamnes. Ça n'engage que moi. Moi, personnellement, je suis un conseil. Parce que Katumbi veulent postuler. Ces sangs veulent postuler. À moins que, comme ils vont chez les Blancs là-bas, peut-être ils vont. Mindele comme des partenaires.
soki baye bango baye koluka pouvoir te koluka deuxième mandat te koluka pouvoir te koluka le bien-être des Congolais. C'est ce que le président de la République se bat nuit et jour pour que la situation change. Aujourd'hui, entreprise où il y a rassemblage de véhicules et ils ont na Congo à cause de entreprise ni ça liba Transco il y a Mercedes où ils ont rassemblé la limité on a mais bien entreprise sur ya libanais moko sur ya indien moko et ça bisoté cela n'empêche il semblerait que les bailleurs de fonds sont venus, ils vont engager qui? Les Congolais. Bah engager les Congolais. Des entreprises et c'est ça gouvernement congolais dans sali gouvernement congolais a créé une entreprise dans sa académie des entreprises il y a gouvernement congolais est créé et ça Transco kaka et ça transcoté et ça Transco et ça transcoté trans académie ça Transco de konangai bino ko existe kala yo yebi yo viva seya mobutu yebi bis scolaire ezalaki lelo Félix Abundi azongisi yango. Et ça qu'on applaudit l'opposition. Transam Masali yango, City Train Asali yango, donc to boité. Wana ezalaki ba société à transport ndezo sala yango. Mais pour le niveau nenge transport asala ka mingi na bana ya baboboto ba Sacré-Cœur. Mais aussi que ça Trans Academia, uniquement réservé pour les étudiants. C'est je vous informe, c'est sur toute l'étendue de la République. Non, c'est simbité parce que na ba province to en Équateur. Ma preuve à Biloko, na ba province ba bus c'est ça na ba province c'est ba transport ba étudier zali transport bazo to sala Kinshasa Katanga moi mukie Congo central de mon Biloko kenda na Trans Academia so okay na système Nikunde de wapi ni système Nikunde wana na zolo ba na province de Ouele ye na auto yelanga na na Nikunde eza na système Nikunde eza na nini na uti kozana na mokonzi mo ya système ariwaka ebisingai bango nanu bazui babisité. Mais pour te dire que Trans Académie ils ont évolué bien na ba province même ok na ba Kikwiti ok na ba Inikik au moins ke bazana ba bis ba pandi ba bis partout ba bis ba non comme na biso ezali nini bozo tinda ba bis na ba province na ba Équateur na bandundu na kati ok na ba bisike belé banzela bo salité 141 territoire coûte et combien temps na bisike belé te banzela salité ba bis wane ko tambola ndenge ni yango na ebisio ndeko fomba 5 ans ndeko fomba batonga kanda ko mokolo moko te lobi to ko chapri ki lobi to ko chato lobi to ko chakaro to ko kende moke yango na ko bisa ba kongomani na volonté o ya kosala o tata mokonzi azana ngo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yango na ekosenga ba congolais ba pesa ye lisusu mandat pona achever ba projet oyo abandi ya malamu pona épanouissement ya mboka na biso pona toko Allemagne d'Afrique pona Congo échanger ezosenga moto azana volonté ya kosala ezate kaka lelo ba pesi na Congo central lobi mama ba pesi na Lubumbashi non tozo kene malembe tozo évoluer ba Trans Academia et panzane un peu partout lelo étudiant ebike na 1000 francs na vanda na mikondo aoya temika liboso ya ISP basali soko leki wana ISP Gombe wana face na place des évoluer basali ya remoko bazo bengango professeur Machako Mamba na ibi arewana soko komi on mona ba bis etandami étudiant azwaki kaka futi 1000 francs na à s'abonner bazo bengango abonnement à s'abonner. Abonnement aux 1000 francs 1000 francs quand on a joué moko aller na retour 1000 francs aller na retour attends ça na mois bazo futa combien attends matin à minuit na mois bazo futa combien et ça peut belete zaka ya moke loba na mois mais papa étudiant peut loba po babo tibaye ba vérité abonnement ya mois étudiant eza combien oh wana na pesio eza ya jour oko s'abonnango na ba vie ya ba tel donc soki na jour mo eza 1000 francs donc on a 26 jours bata na rati samedi voilà 26 jours donc c'est 26 000 voilà 26 000 francs étudiants, moi, mon bimba kokende kelasi sans interruption. Sans interruption. Na etali transport. Akokenda kozonga na pété. Atanzele zadis. Soko longwe ville atati, on va pas Congo. Donc étudiant attaqué au tambola na ye. Akomatane na bis na bango. A s'abonner kaka. Eza poko s'abonner na ba mobile banking. Pona ko sa publicité ba réseau te. Kotanga mobile banking. Ozwika kokoti Trans Academia yo moko s'abonner. Wana tout tata mokonja ekolo. À part cela, a créé bibliothèque numérique. Na internet ni. Bibliothèque numérique nationale. Na internet. Et ça on fait les alaka na sim o ya réseau balobi. Et ça on fait le koti, on va vérifier comment on a ba livre nyonso za na kati. Enseignement supérieur le étudiant à cause na bongandanga, à cause na bumba.
akozala na ingende akoti kaka na internet na téléphone aomona ba olingo otanga livre ya Pierre de Ronsard na kati ezali na bibliothèque nationale numérique. Donc oza sous na besoin te ya kokende koluka bibliothèque okende ko s'abonner au futa mbongo kota non tata mokonzi ekolo asali ete congolais nyonso ataza kuna na chamunda ozoluka livre tel oyo kola domaine tel oke na bibliothèque numérique obeti kaka bibliothèque numérique de l'essu. OK. Directement oza na kati okotanga livre nyonso poésie ezali ba livre de domaine ezali toutes sortes de livres ezali. OK. Eza na kati. Merci beaucoup Ndeko Chéribin Kapenda esengwe tontinga na motema mokolo mwa lelo balobaka makambo ya kitoko e umelaka te Ndeko Chéribin toko kene na suka ya émission na biso balobeli mboka ya mokolo mwa lelo tosoli mwa makambo mingi mais to base na biso zaki sur les élections ba réalité toyebi lelo na yebi ete bato ya bakota ba bunagana ba uchuru banini soki ya solo ba mboka na to récupérer yango ba mpe ba na posa bazo ba carte bakosenga basanrole tokotala ba réalité wana soki élection ekozala po ete makambo ya élection Congo ekomi lokola mwasi ya zemi makambo ya élection Congo ekomi lokola mwasi ya zemi tokotala yango ekomi lokola mwasi ya zemi tokotalela zemi ebimaka na mokongo te ekenda kobe liboso tokomona po ete novembre yango tokokoto et puis tokokenda décembre souci ya peuple congolais ezali nde akende na ba urne a voter bato ya solo. Hein? Merci na fondation Jerry Nembalemba na bosani ote na Lukunga na koya rendez-vous na bino vraiment na kozela moko loboko bengisanga na monga fula kuna Jerry Nembalemba na fondation na koya kotala bino ndeko mwa minute moke pour na conclusion ya émission ya mokolo mwa lelo natondi botondi mwana mboka pona invitation pesa kingai natondi pe botondi na balandi nyonso bakolanda kabiso na baetando inene na bosani te na pesi mbote na ba union sacrée na bisi ba congolais nyonso tozala unide ya tata mokonzi ekolo po makambo azosala eza alingi a changer a redonner encore image oyo tozaka nango kala o ba voisin banda ko bangela biso. Donc tous les Quinois tous les natifs ya mbinza na bisi bino bozala toujours na sima ya tata mokonzi ekolo et na pesi son excellence Moindo Nzangi Botondo Mbote bisika zali et ba union sacrée nyonso na pesi mbote na tondi botondi pona merci invitation na yo. Merci beaucoup bandeko balandi ya émission balobeli mboka ezali ngai pe kosenga merci nandeko Chéribin Kapenda oyo ndimaki kotika ngonga na ye koya kokutono na ngai na bino nyonso po ete tobana kokabola mwa lipa tokabola lipa ya bosolo solo lipa ya vérité po ete peuple nyonso ayeba nini ezali koleka na mboka Congo nde bongo ngai na kosenga merci na baye nyonso ba ko soutenir toujours biso na émission et na bosana te na continue kosenga merci na prophète Konde Polo Dominique wazali bongo motomolo ya église Liloba Nanzambe prophète Konde Polo Dominique merci beaucoup pour être ozali yonde ozali leader ya confession religieuse monene eye na kombo Liloba Nanzambe na mama Asaf eska bozali merci na ba congolais nyonso ya partout dans le monde na epsaka bandeko belé na bosa na kabinote tango bobenga ngai pe bozo komela bobike bonyo zo bosa na biso na kwilu bandeko ya kwilu na bosa na kabinote kokanisaka te soko bengi ngai ndeko na yambite eza yo moko te ndeko ba appel ekotaka ebele na mokolo na okiko zwa plus de 1500 2000 messages ndeko na ngai bolimbisi tango na kotanga ndambo na zipe moto lobi na bina kotanga mosusu omona ebomami na téléphone vraiment bomeka kolimbisa bolembete botindelanga toujours ba message na kosenga na ba kongomani nyonso oyo nyonso ayebi kiaza na makambo ya koloba ko participer na émission il suffit seulement benga na numéro oyo ezali affiché awa na numéro oyo soko bengi ka na numéro oyo okozwa ngai moko moluba bwende ngonga ya malamu benga na numéro eye ezali obengi nga moluba bwende oye moni pendant que émission ezoleka tamsu na koyiko yamba yote parce que omona emsu na ngana ko yamba yote moto musu ko yamba et émission ezoleka en direct vous comprenez omoni ka que émission esili obengi ngai o solo na ngai soko za na poso leka na émission ezalo za na province bande ko ba province na epsa na lobiete émission eleka na Canal Plus na Molière ndaleka émission na Canal Plus et ko banda lundi
mardi, mercredi, puis jeudi, émission les kaka na 19h40. Vendredi, samedi, dimanche, dès aux à 22h40, mais Mikolonion sort rediffusion zalaka na ngonga ya 9h juste. Na tongo na 9h juste ezaka émission directe te ezalaka bongo rediffusion ya émission les kaki na butu. Ndena ko senga na bino nyonso o azana po na province, ozana po so lexa message na yo, ozana po so lo ba makambo na yo, ozana po sa ba annoncer, ozana ba publicité la produit na yo, olingi to tia kango pe moi chanteur et mona na kana émission et vraiment na za kuluga ba annoncer boya vraiment na domaine politique nga na za na domaine politique tous les politiciens, le ministre, ba PDG, ba administrateur l'état, ba université, tozu ba candidat, tout le monde benga obena numéro oyo ozana position. So ozana province na sengi okako ya Kinshasa te. Zalano ka na province yebisanga ko lingo participer na émission. Na ko pesa oba directive oko sala vidéo kuna otindelinga yango na ko expliquer yo na zui yango ngai na ko yeba comment ko sala po ete message na yo o ozotinde na population ya esika ozali eleka na limemia eleka na kimia po ete bato batolo malamu. Merci beaucoup na ndeko Alain Ndele PDG ya Nouvelle Tendance TV. Merci beaucoup na Jerry Nembalemba wazali PDG ya Molière Canal Plus. Merci beaucoup na ba Congolais nyonso batalibiso na mokolo mwa lelo na bo sanité vraiment bandeko ya AUFS wezali bongo Africa Union Financial Service, Africa Union Financial Service we kambami na ndeko Cardinal Chochen Pichu Ebengo, Cardinal Chochen Pichu Ebengo wezali na Kinshasa. Bon séjour na yo. Merci Nandeko Mafia, merci Nandeko déclarant Cédric, merci beaucoup na gouverneur Jacques Bangala, merci na Vanelli, Ndeko Vanelli, merci beaucoup na Bosani nani na Bosani Marie-Hélène Mbo, madame Marie-Hélène Mbo na ebiete yo aussi ko zali kuna na lufu na séjour na vacances au Pema Malamu. Merci beaucoup na Bosanité j'espère bandeko nyonso déclarant Cédric bino nyonso nzamba pambola bino nzambe pambola ndeko Ugani Sikazali apambola madame Chantal Sasmi de Mouscron. Bon séjour na Kinshasa. Merci na invité na ngai, merci na ndeko Jona oya Simbaki bongo Régine Abisio Mogalelo TV5 na Bosaniote na kati ya Monga Fula kuna na CPA Mushi na nani ndeko TV5 molandi monene ya émission Balobeli Mboka. Merci beaucoup Nandeko Gédéon, merci Nandeko Jordan Deko Sarive, merci beaucoup, merci na madame Sandra Ndele Karibou, merci beaucoup na bino nyonso tika ete nzambe apambola ba Kongomani. Gilles Viper Nzinga mon ami na Bosaniote na Bandal studio ya monene banzembo boningi boyemba bobenga ngai nana kabakata na studio ya Viper Vision oyo banzembo atoza na province obisinga ngoni bayembelo nzembo na munoko mboka na yo nazana ba chanteur nazana ba instrumentiste nyonso ezali. Merci botika mana bandako, merci Nandeko na boyei bola munde oyaki ozonga pe mala.